Allô, coucou les amis ya canal Mimi Selunga TV na pesi bino bambote utie pai na ngai ya bino Mimi Selunga Mida donc mwana bato ya Nzambe na pesi bino bambote bele Nzamba lola amona bino Nzamba lola abaksela bino ba mapamboli pe mikole bele abatela biso na bandako pe na mabota na biso. Bandeko na nga na yeli bino kaka mwa lisola mukie naza na nga na ta mingi te na uti osala basha na ngai donc na yeli bino kaka lisolo moko esali nga pasi etamboli na ba réseaux sociaux biso nyonso tomoni yango biso nyonso tomoni lisolo wana j'espère que je crois que bino nyonso pe bomoni na bino yango eza lisolo ya pasi donc mama moko balobi soi-disant bana na ye batumbi ye balobi te me tomoni biso nyonso na ba image na kotia image yango après na suka bomona ndenge makambo yango esalami donc eza pasi bandeko soki tokolandaka makambo oyo na lolenge ya kibomoto ekozala pasi. Mama wana soi-disant balobi ke aza ndoki bana na ye bakangi ndoki bakamati balobi ke lokola bango vi na bango ezobonga te eza mama na bango na biso na bino toyebi te soki makambo na bango ebanda kala soki baza na ba confirmation ke mama nde ndoki toyebi te. Nzambe kaka ayebi na bango moko bayebi me biso tozolobelaka video o biso tomoni toyebi te makambo ebanda ndeni me ata kutu makambo yango ebanda kala ata kutu histoire yango eza soki ndenge nini ke mama ngo ndoki ye vraiment mtazo frene bango bazosala te bazobota te akanga bamabota bana na ye en tout cas eza mawa pe eza pasi vraiment kozala na mama ya modèle ya boye eza mawa mais nga naza nango contre ndenge bango basali ye mama meme aza ndoki papa meme aza ndoki jamais bango bakokai kozwa baboma mama wana en plus nde babomeli ye vraiment ata yo moko la reine Nzinga de moi la reine Nzinga ma copine mayaya donc ata bino moko mabungu nzuzi boya kotala makambo oyo ma Viviane boya kotala makambo oyo Amazon de moi boya kotala makambo oyo bana oyo basali bakangi mama na bango ndoki toyebi te soka za ndoki ya solo to ya lokuta wana biso toza kuna te me biso problème na biso eza ndeke acte oyo bango basali eza malamu te nga Mimi Selunga Mida na sepeli nango te na Bible ekomi boye ne juge point to juge te po biso pe to sambisa pe te po Nzamba kosambisa biso Nzamba yebi mitema ya moko na moko meme obombami meme obatami wapi okobatama Nzambe wapi Yesu kolo sunga mokili okobatama Nzambe wapi Nzambe babatamaka ete Nzambe babatamaka Nzambe te bandeko na nga babatama Nzambe te Nzamba monaka nyonso ate eloko ebombami wapi eloko eumeli libela na libela soki ndenge nini makambo esali ndeni Nzamba aza Nzambe na mawa na ye alakisaka kaka nani aza nani nde bano basali fale batika na maboko ya Nzambe alola ajuge mama na bango bango basali meme mama ngo asali bango pasi siko bango batu nyonso balukeli bango biso nyonso tomoni yango mabe eza acte moko vraiment diabolique bango basali kanda ya onga na loba molimo na kanda tosengaka Saint Esprit tosengaka Nzambe makasi tosengaka Nzambe molimo mosanto yango elongola biso bakanda molimo mosanto tali mutu mususu alobi nyonso endeni obi Yesu simba motema Nzambe merci pambola ye donc molimo mosanto parce que Bible elobi
oyo azali na mayele na nzambe atamboli na molimo mosantu aza ya kokoka aza na oyo atamboli na molimo mosantu aza kati na nzambe aza na nyonso aza complet yango bandeko tosengaka molimo mosantu tosengaka molimo mosantu tosengaka molimo na nzambe nzambe aleka na kopesa biso sagesse ya kosalela makambo eza pasi mama azoganga fuide soki monoko nde na bandaki kolela kone monwe yaya monwe lungiambudi koko aleli na monoko ya mboka bake penza ko babetaki ye nanu balongoli bilamba apres bazwi siko babwa dease bapelisaki bapine na ndako moko mokie en tout cas mama wana amoni penza lifelo na ye bandeli awa lifelo ya mama wana vraimen bandeli ye awa moto ya modeli wana bandeko na otela bino bokomona na ndenge koko azoganga mbonwe fuide yaya antoke epesaki mawa epesi pasi video wana koko agangi koganga nzamba lula toloba nini toyebi pete makamba fami ya bato ebanda ndenge nini tokojije kaka pona acte ya mabe bango basali batumbi ye babebisi ye babwaki ye na moto babomi ye donc na bango na ye mutalia obe abebisa bavi na bango na bango bato babomi ye boye babimi bandoki bango nyonso totika nyonso na maboko ya nzambe nzambe aza justice nzambe aza justice ya solo eza Jésus Christ de Nazareth bandeko justice ya solo eza Jésus Christ de Nazareth bandeko na ngai totika kosala na vengeance tika bato balobelo mabe bakuto nango te tika bato batonga yo bapeso bakombo songi mopanzi mobomi bakuta yo nango soki bakuti yo nango te jugement ya nzambe kozala mikolo ekomi kopusana frère Patrice ayemba liwa ebomakelaka te ndeko na ngai yo muto kangami na mabe yo muto kangami na milimo kindoki yo muto kangami na milimo mabe ya songi ya kopanza ya kobebisa ya kotonga ya kokosela baninga makambu yo moko za na bafoti ozi bafoti no bombi me nzambo ya monaka bafoti ayebi biso malamu ayebi yo ayebi nga ayebi pe mususu wana bandeko tokangama na nzambe tolinga nzambe nzambe aza bolingo nzambe aza nyonso tika bakoselo makambo tika baloba fondele yo makambo modele na modele mama wana nazoloba mama koko wana soki bafondele makambo bana na ye justice ekokweya epa ya bana wana soki paza ndoki ya solo ye kaka na nzambe na ye justice ezali me biso toboyi ba acte ya mabe kotumba batumbi mama esali pasi epesi pasi bandeko oboko kutana na video oyo yo mtokutane na ba problème oza na makambo yeba okojija ngo ndenge nini yeba ndenge nini okokatela likambo wana yeba nini diable tanga zolinga kota aya kopesa ba décision mabe loba non na fo na arrêter na kei nano na chambre na bondela na ko mema na koza solution ndenge nini yebisa nzambe likambo yebisa nzambe yebisa papa nasala ndenge nini fuka malela nasala ndenge nini na likambo eyelinga nzambe mutajijaka bato nzambe aza ye mutajijaka bato donc bandeko eza video epesaki pasi bino so bomoni yango bobosana te bosabone na kanal ya Mimi Selunga TV na yaki kaka juste pona koloba na bino likambo video epesaki nga pasi elaisa nga pongi te pesi vena pasi makasi bosabone na kanal na bino Mimi Selunga TV na sepel na bino balobi moko pe olakise longi na yo naturel nde Mimi fi moko sans complexe donc mwana nzambe azaka na complexité lakisa ndengo zali eza yo
oyo nde mida vraiment sans make-up sans eloko donc mida na bino yeyo vraiment original donc na pesi bato nyonso bamboto bolandaka nga la reine Zinga donc site moko kitoko bokende bokoka ba conseil ya bien mana ana international aí. As saudações da tua irmã Mimi Selunga TV. Então, meus irmãos, vocês todos estejam com Deus, que Deus esteja convosco, que a graça de Deus esteja nas vossas vidas. Bossa aboné, não esqueça, vem se inscrever no meu canal aqui. Tem boas coisas, porque é o canal de Filhos de Deus. Então, bom sábado, que Deus esteja convosco. Tchau, 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 tchau. Vos amo em nome de Jesus Cristo.